c'est bien news en temps réel, comme d'habitude, vous savez vous-même, et pas ça ne rate toujours pas. Chaque fois, tout ça l'information, tout ça l'actualité, et ça retient dans Zoom, tout lamba yango et toka, ne to lia na fufuté. Et ça ko pesa nde yom to vandi, tam so ça na information te, aux na news te pour permettre yo oyeba état de santé ya mboka na yo. Bible lobby, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détourne de leur mauvaise voie, Bible lobby, je guérirai leur pays. Wana Nzambe, amisali docteur, je guérirai leur pays. Voilà pourquoi lelo nazako yebisa bino eloko liboso il faut ko yeba ke baswahili balobaka kina mwanzo na mwisho. Makamyo sezaka na ebandeli pe suka na yango. Na yena lumbangu ko yebisa bino déjà sur le plan diplomatique, bandeko balandi makambo moko eleki très important na kati ya mboka. D'ailleurs sur le plan diplomatique, bauti kolanda bino nyonso message aux États-Unis d'Amérique babeti mbela balobi ke batu nyonso bazana est de la République du Congo babongama ngai et sina signé déjà ba partenariat stratégique na RDC na koya nazana nzela na koya kuna na est na cha babase na ngai yo moko yebi États-Unis oyebi États-Unis yo Uganda yo Rwanda boyebi bino moko États-Unis d'Amérique ndenge bango bazalaka intérêt na bango nde place liwa na mo ezalaka balobi toko ya bazana nzela awa déjà bamemi ba valise bazana nzela po baya na est bacha ba base balobi à partir du babanda exploitation na bango ezali politiquement message fort ya kolobake yo muto za ko déranger na milliers ya est ozala Ugandais ozala Rwandais mwana na mwana bendam. Et puis nous avons aussi appris d'après l'information Touti, actualité Touti, que non, Touti Oyoka, il y a 5 avions de chasse stratégiques. Oyo Yamatata, ezali ba marque ya ba russe. Eza déjà na Kisangani. Et en plus de ça, ils ont ça la nini kuna, etali kuna, na Rwanda. Bazoko c'est la lokola bango nyonso ba okanela Kisangani po ba yebi ke so bazu Kisangani. Ils ont la facilité à rejoindre Lubumbashi, Maniema et consort Bakalemi. Voilà pourquoi le col Joseph Kabila y est à Zabolingate. Accord Oyo Paul Kagame a sali. Paul Kagame qui est déjà fatigué a moni ba attaque foudroyante. Il y a Félix Tshisekedi Kabila qui est habitué na Tshisekedi à Zako Tchateti. Azela akomona kimona misu. Bangamoko balobaka. Bangala batula mpaka bamona mpeleve ako vivre pe akomona oya azana kati ya koluka. Joseph Kabila aussi basali deal na mwana Museveni pour asunga ye na situation ya Kisangani. Donc nyonso wana na cadre diplomatique toyoki déjà bazana ba positionnement batinda bambongo et si batindi da bambongo ebele na Kisangani po ete ba FRDC ba fungolela bango ka nzela ne ba mesana ne ba saka ba buzoba na bango ya ko mesanaka kokotisaka monguna. Ça vraiment c'est inquiétude yango lelo Uganda fungola mbanga epola na mwana oyo zoba kizengi voyou ya Museveni aloba ke non au Congo il y a pas des hommes donc un mandefu tozala ngo nyonso eza ya basi ya mibali teza nzoka eza ya basi akoyeba tozali awa ba wazalendo numérique toza ko loba tongo midi poko sa ko banga na Joseph Kabila ko tinda bino ayeba kayaka Rwanda awa ayaka eloko te envoimi mbongo tu ekozonga na kombo ya bakoko na biso mboka oyo ya dirija 18 ans apia nyonso akenda nango ekozongaka toyebi que c'était un Rwandais akozongisa mbongo ekozongaka. Maintenant problème mususu ezali nini bandeko wana pona problème etali déploiement ya ba paracommando américain et ça déjà bino que non ils vont venir des moments à l'autre ils seront déjà à l'est du pays parce que jamais ils peuvent pas venir exploiter la RDC bien l'est de la République aussi longtemps que ba bavure ba carnage ba bouzo bezana no belé il faut d'abord que non balayer terrain nyonso ya est de la République par les paracommando américains ils viennent bazana musala bazo ya côté ka mbikate nto onguba te bazo ya ndeko sa musala ya matuza. Alors pour la deal oyo ya Joseph Kabila na Museveni na mwana Museveni mbongo etamboli ebele na Kisangani. Raison pour laquelle tokotisko na politique oyo ya mboka.
na ba matali politique ya mboka boyoki pe bolandi bomoni chef d'état major Jules yemoko déjà sali descente express déjà na kati ya Kisangani pour amatisa morale ya ba FR si tous les FRDC bino ye wana Kabila na Museveni Kabila na nani na onani na mwana Museveni na oyo Paul Kagame na bananga bangwana bazako yeba faiblesse ya armée congolaise bayebi ke ba autorité na bango ba officier supérieur ya armée wana balinga mbongo na kinduma na ba ambiance makasi yangwana il vous amène 10 000 15 000 50 000 100 000 dollars bo libérer terrain bo teki mabele cette fois-ci ko lekate wazalendo waza bino bozana Kisangani wazalendo bozali wana lisu likolo ya lisu boyebela awe komi likambu ya mabele donc Kabila moni déjà que non na minute oyo lokola walikali bat ba kufi ebele donc c'est-à-dire donc ba soldats na bango ba kufi ebele ba rebelle M23 ba kufi plus de 3600 plus 3900 donc je vous dis que a commis déjà na perte de vitesse yango moni kanda wana moni que non awa Paul Kagame lokola komo lemba boye c'est que akoko tika biso na nzela. Mais il n'y a pas de choix Kabila moto ezopela ekopelela yo parce que semaine oyo mobimba Jean-Pierre Bemba excellence na pesio merci mingi olaki so mobali te na mibali ya Congo te mobali azali Jean-Pierre Bemba coup de chapeau ba congolais nyoso bobete maboko awa yo so la na betele nanu maboko beta maboko makasi mon frère ko budete beta maboko pona Jean-Pierre Bemba aza mobali bino mo bolandi discours na yesa ko tambola partout pesi palpite to banda ko yebisa bino bolobi te bato IDPS musana bango ka kokosela bato ke bazaba rwandais o bazaba sénégalais bazaba ougandais awa lobi bazam to IDPS azam to IDPS a pesi nationalité to lobaki Hippolyte Kazembere Kanambe nde kombo ya Joseph Kabila alors monsieur Hippolyte kandengo yakande ndengo kotikala nzete yo matela kade yango nde kokitela lisusu apesi ba révélation ya vinaye modèle ayaka et puis aza congolais te donc bande ko balandi ba rwandais souci na bango eza totikala ba umbu na bango ba ya ko konza biso 18 ans oyo batindi Joseph Kabila abandai ko diriger te aza ko zo ba injonction ko uta na Paul Kagame na yebisaka batebele awake boka na biso na période ya Kabila 18 ans babanda ko futa armée ya Rwanda 60 millions de dollars chaque mois ezo kende kuna bobanda ko ndimate tango bozo yoka sko ba secret nan bozo ba secret to ko pese la bino ba makam donc boko comprendre déjà donc bo pesa nzela na Joseph Kabila Kabange te bo pesa nzela na nanga te bandeko ba ce sont les ennemis de la République nani Kabila aza étranger abendi nanga lokola mwana mboka po a induire nanga sort na essayer bandi déjà aza mutoko kufa il sera pas en vie il sera pas même pas épargné mais ce Kalash indien oyo bakangi aza vertébré azali bras droit Joseph Kabila mutanza ba mbongo na Kinshasa aza kotinda na M23 kokanga bakangia bimisi ba secret grave sur ce toyoki déjà nungu ke ba kokanga politicien munene moko mikolo peut-être na semaine toyebi na luté et puis 4 officiers ya minene supérieur ya mboka oyo ba kokanga bango ba secret za na kati ya kobima donc c'est un peu ça. Ba découvrir pelu komoko tellement sérieux c'est-à-dire ba indo-pakistanais ainsi que ba indien ba libanais ba nini o baza ko teka na ba dépôt bo tirer attention bo veiller sur ça awa ba kuti plus ou moins 89 konani ba cache d'armes ya ba M23 na ba ndako na bango na ba dépôt na bango donc bo fouiller partout congolais mwasi mobali elenge surtout bilenge au moni suspect na quartier au moni mutumoko ça ne tient pas belela benga ba service compétent aner azali wana chargé et nani ba demiap bazali wana bakoya kokanga batu wanda wazalendo na peso conseil ni